Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na eko sala video opona ko partager makambo o nzambe atalisaki nga makambo na lotaki na ndoto na ngai na partager na bandeko nyonso o bolandaka ngai. Nzambe aza na biso to bondela pete Saint-Esprit asunga biso na video o to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozalisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa toye epai na oko bondela epai na yo kolo na bomoi kolo papa topamboli o tokumiso tonetoli na souffle de vie o toza nango ngai na ndeko moko na moko o azolanda nga na video o topesi yo merci mpona nyonso ozosala kati na bomoi na biso kolo. Nzambe merci na ngolo osali nga mpona kofanda devant caméra kopartage video ona bandeko nyonso o bakolanda nga na video oyo. Papa topesi yo merci kolo na bomoi zala na biso molimo santu kotika biso te kolo na telemeli o nyonso ekoki koya aya mabe mpona koderange nga na ntango oyo na kombo na Yesu mpe na nguya molimo santu na telemi yango eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya kolo na beleli yo molimo santu zala na ndeko moko na moko sosolisa ndeko moko na moko eloko nini oyo akoki comprendre na video o papa ngai te naloba me yo nde molimo santu loba po ete bana na yo bayoka yo na video o kolo na pambolo na komisio na netolo nyonso na bonde bongo na bonde na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde nalobi amen. Bandeko na ngai napesi bino merci babona sika napesi bino merci babone babakisa misusu ebele na mwa o na chaîne oyo nzambe azwa lokumu en tout cas boza jamais déçu na chaîne na biso de télévision tolobelaka makambo eza spirituel na chaîne oyo tolobaka makambo spirituel lokwa tolobaka makambo eza spirituel donc okoki kose retrouver na likambo mosusu oyoka yango na chaîne oyo nanu oyoka te o nan oyoka te mais soko za mwana nzambe okota mabondeli obi nzambe eske likambo balobi bo eza boye to eza boye te nzambe ana asoko za ya nzambe ana akoya koloba na yo likambo ndenge ezaleli vraiment yango biso toloba makambo o eza spirituel na chaîne o vraiment nzambe amona moko na moko ba o nyonso bolandaka ngai na ba video o nzambe amona bino ba o nyonso botiaka ba commentaire nzambe amona bino po ba commentaire nde elakisaka pena ndenge nini mutu azozwila message nzambe amona bino po ba message penda ezokota ezozwa place pour que boza déjà na molimo santu kati na bino le message koya molimo santu o aza kati no yenda ko confirmer o kaka ke message o vraiment eza vraiment ya solo vraiment pour ce koza na molimo santu te vraiment okozwa trouble bobo en tout cas nzambe aza na bino na pamboli nzambe pona bino batu nyonso o bolanda anga malgré moi mukeka ba infiltré muke problème te mais ba so baza ya nzambe ça va ata mutu azo comprendre na reta mais problème te azane ka ya nzambe mais ana batu msu akotika ako comprendre tato lobi na ndenge nini batu wana bakokende bakobanda kolanda ba chaîne esengeli pona bango ba o bazana ba chaîne na misusu wana o balanda ba chaîne wana mususu bakolongwa kuna nde nzambe abaki nazolongola bana na nga na ba chaîne wana mususu ba oya nzambe bakolongwa kuna ba oya na des lignes télévision uzomona baolongwa kuna ba oya na des lignes télévision po na temps o batu na nzambe na bango batu na nzambe na bango fui banzambe ni oyo sambelaka uzomona ekompe po banzambe bazebele na mukili oyo banzambe baza ebele na mukili oyo uzomona doso yebi nzambe oyo sambelaka eza avantage Yesu Masiya alobaki molimo santu koto ka bana nzambe baoyeba ye Yesu Masiya alobaki yango mukili koyeba ete me bino bokoyeba po aza kati na bino akozala na bino yango biso toyeba molimo santu toyeba molimo santu bango baotika koyeba ete c'est ça baoyeba ete pe bakofinga ye bakochola epe lisumu wana ekolimbisama bango te elimbisama bango te nga te nalobi yango mama Deline te nalobi yango bible mutu elobi yango bakolimbisama te bao baochola molimo santu sikoyo soki oyebi ke aza molimo santu ndeni okochola ye te ba o bakochola ye po bakondima ete yango bakochola ye c'est ça bible eza clair
bozo kokande ko comprendre on te po balongola batu mayele na biso nyonso balongola biso mayele ngolo nzambe ka esali mayele ezozonga biso nde nzambe alobi ke na boyo invoke nga na bosolo na ko révéler bino ba chose cachée makambo oboyebi te banda sambela na bosolo yuta mosusu kanisa osambela na bosolo eza bato mosusu akanisa ata mosusu nzambe moto azolobela eza nzambe te moto azolobela ye eza monguna satana ozomona yango moni bamessage oyo biso oyo ekokota ye te mpo bazala na nzambe mibale te nzambe moko kaka soit oza ya nzambe na biso soit oza na biso te soit oza na biso soit oza na biso te donc eza bongo ozomona donc nzambe aza na moko vraiment na pamboli nzambe mpona bao bozo comprendre ba message tozopesa nzambe azwa lokumu mpona ngo vraiment lelo na ye napesa natia nano audio oboyoka apres bongo nakoki na mamne naloba toyoka audio oya eza audio moko batindela ye ngai na whatsapp nde topartageaka ba audio mutu mpe atindelaki ngai nayebi te nani mutu asalaki yango donc ndeko moko asalaki apartage mpona kaka kopesa mpe kaka bandeko mayele nde e mpe kokóma mpa na ngai mama Adeline nzambe azwa lokumu na pamboli nzambe mpona ndenge ndeko oyo atindela ye ngango nzambe apambola o ndeko. Que la paix soit sur vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous transfère juste des informations quand même très très importantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, nous allons avoir une hausse des prix dans quelques mois au plus tard, de 40 à 50% en plus de celle que nous subissons actuellement. Et nous avons aussi donc une nouvelle loi, donc c'est une loi, et une nouvelle loi aussi, donc c'est une loi qui va être imposée à tous les patrons de tous les centres commerciaux, les Lidl, les Carrefour, les Leclerc. Et il y a une loi aussi qui s'appelle la loi squatter, qui est ni plus ni moins. Demain, vous ne payez pas votre loyer, vous serez expulsé. Donc, je ne paye pas mon loyer, je suis expulsable. Donc, c'est une loi qui arrive à grands pas pour 2023, comme aux États-Unis. Et ça concerne aussi les propriétaires. Ils ne payent pas, par exemple, une traite de leur crédit immobilier, eh ben, ils seront expulsés et leur maison saisie. Et je peux vous garantir que les banques ne vont pas attendre plus de 2 mois d'impayés pour saisir les maisons des gens. Voilà. Les banques, vous connaissez que ce sont des grands requins, ils n'attendront pas. Et tout ça est censé arriver pour 2023. Voilà. Donc je voulais quand même vous prévenir. Faites des courses avec, vous savez, la grande grève que nous allons vivre. Les prix, par exemple, aujourd'hui, je vous invite à acheter, si vous pouvez, des sacs de riz de 20 kilos. Prenez ça très au sérieux, parce qu'avec les grandes grèves que nous allons vivre, on aura aussi des pénuries d'essence. Et ça veut dire plus les magasins ne seront plus livrés non plus. Donc, ce qui signifie que tous les prix, non seulement vont augmenter, mais ce sera aussi, les produits seront rares. Donc vraiment, je vous invite à faire des courses, des conserves, tout ce qui est non périssable. Évitez tout ce qui va dans le frigo. Conserves, tout ce qui est alimentaire et non alimentaire. Et acheter des sacs de riz de 20 kilos à 50 euros ou 40 euros. Parce que dans quelques temps, ils coûteront 200 à 300 euros le sac de riz de 20 kilos. Donc vraiment, essayez d'acheter 2-3 sacs de riz. Faites des réserves de conserves. Des réserves de non-alimentaires aussi, tout ce que vous avez besoin, papier toilette, enfin les choses essentielles. Faites vraiment avant l'été 2023 ce que vous pouvez acheter, même dès maintenant, avec la grève qui nous arrive. Elle ne s'arrêtera pas d'aussitôt parce qu'elle ne fera que s'aggraver, parce que de plus en plus de sociétés, de corps de métier feront grève, avec maintenant les gilets jaunes, avec tous ceux qui rentreront en grève d'ici ce week-end. Donc ça va être de pire en pire crescendo. Donc vraiment, sine qua non, n'attendons pas la fin, que ce soit trop tard de faire des courses. Faites-les dès maintenant. Et essayez aussi votre électricité de ne pas laisser l'électricité trop longtemps. Dites aux enfants d'amoindrir l'électricité s'ils ne sont pas dans une pièce, qu'ils éteignent. Si vous avez des chauffages individuels, essayez de ne pas les laisser allumer H24, enfin tout ce qui est électricité. J'ai une connaissance qui a reçu une facture de 50 euros à l'époque. Aujourd'hui, elle est passée à 650 euros.
Donc, ce n'est qu'une histoire de temps que ça nous arrive, comme les sociétés qui sont passées à des factures de 130 000 euros. Ça ne concerne pas que les boulangers, les bouchers, ça va concerner tous les corps de métier. Et aujourd'hui, il n'y aura pas que les sociétés qui seront touchées, nous aussi. C'est qu'une histoire de temps. Donc vraiment, avant de recevoir une facture très très importante, qui sera automatiquement très très importante, voire autant que le loyer, ça nous arrivera éminemment sous peu. Sachez que c'est qu'une histoire de temps, on a une épée de Damoclès sur la tête. Je vous invite vraiment à faire attention à l'électricité. Et vraiment, faites des courses si vous pouvez. Voilà. Et cette loi squatter, prenez-la très au sérieux. Moi, la première. Prenons-la très au sérieux, c'est parce qu'avec ce qu'on va traverser comme moment les plus difficiles pour 2023, vraiment, sachez que réellement, aujourd'hui, il n'y a que la foi qui peut nous sauver. Il n'y a que l'Éternel. Donc vraiment, je vous souhaite toute la bénédiction du Seigneur pour cette nouvelle année. Moi, bonne année, ça ne veut absolument rien dire. Et que le Seigneur nous protège, nous guide et nous vienne en aide. Voilà. Et que je vous souhaite simplement la paix, l'amour, et que le Seigneur nous accorde ici miséricorde par notre repentir. Je vous souhaite une belle journée, belle semaine. Courage à vous tous. Et à très vite si le Seigneur le veut bien. C'était Monique. Belle journée à vous. Ok. Nzamba zolokumu ponango. Nasi boyoki makambo se na biso alobi nyonso. Ezade makambo tolobaka. Tolobaka deja. Biloko ezomata pe alobi ke kozala pe rare. Ndenge na yebisa bino ke biloko ekozala te. Nazana ba video ebele o bazoba ke kala te. Ba rayon kozala vide. Ezali. Donc vraiment faut ko tia pa provision ba o nanu bote ba provision te botia. Bande konanga ta ya mingi te ata ya muke soko tambula na obanga nzambe ya muke o ko tia nzamba o multiplie yango na yebisa bino. Nzamba o multiplie ako multiplie yango ekosila te. Ekosila to zana kondima ozana foi na yo. Ozana kondima na nzambe nao. Esila nango te. L'essentiel kaka de otia. L'essentiel otia. Ozomona. Donc vraiment nzambe asunga moko na moko vraiment ba ono bote ba provision te bote. Lo na sali vidéo oyo. Nazuka partir muke pona répéter mambo ya lobi te si boyo kiango. Partir muke oyo nazui pa na ye oyo alobi ni. Parti o nazui passer na biso parti alobi ke pona makambo ya électricité alobi ke to batela ndenge tozo utiliser yango courant de tozo salela to yeba ko boma ba minda to tika kopela te so toza na ba chauffage o to salela kapé pona ko renforcer na to salela te po fatire ko yela biso cher parti o ngana ye nango na partager na bino yangwana. Mikolo uto le kato yokaki yango ba boulanger ba donc batu o basalaka ba mapa bato basalaka na bani na ba gâteau bani na ba mapa wana ba boulanger bazwaki ba fati moko ebele o kokai ko imaginer te ezaki ni fois 2 ni fois 3 ni fois 4 ezaki ba fois ya ndenge o bafutaka liboso do basalaki pe grève na basaki pe grève pona likambango ndenge se na biso utolo ba awa abi ndenge salameli batu o ya ba boulangerie et ko salama pe na ba ndaku na biso donc to batela courant to batela courant makasi po ekoya makasi na ndenge ya mukete parti oye auti koloba awa yonga na ina loba na oyebisa bino ke courant kozala te kala mingi te courant kozala te oyebi mbele kutu se katana ki babiloko msu nzamba tikili bisoko po na ka to sala ba video o na oyebisa bino bokoyi ko imaginer te nzamba ko tika ka eloko msu po ngala zo freiner ba video moko boy po na ka ngai courant pende tikali non pendant moi temps moko boy ezali bongo ozomona me bondi maonte moyena lobeya te ok yango na loba ke ndenge to sala ba courant boy to zala mayele ndenge ndeko wa utoloba ngana yokaki message oyo batindela nga onje ko eleki ba 10 jours passés o batindela nga message oyo na yokaki na nga ngabi ezaka ba makambo oyo tolobaka vraiment nzambe ka azo confirmer biso azo continuer kolobela bana na ye po batumsu baloba te ko nga kuna yokaka na nga ngote po atolanda mama Deline te audio oyo ekokomela yo ba audio modèle ekokomela po loba te ko nzambe nga na yokaki na nga te ko loba na biso to tia ba provision na ndako ozomona
ndenge se na biso tolo babi basaki ya loso o lelo to mosusu eza ba 40 euro bosomba ona ba 200 kozela tosomba ona 200 euro na 300 euro bandeko na nga yango kaka tolobaka bomisombela mpe ekozala te nde place wana sikoyo mokolo le nga nayokaki yango elekaki nango mpe 2 jours après nalala boye bandeko na nga naolota ndoto ezalaki semaine passée nalala naolota ndoto na ndoto nange ezalaki na ndako na nga nayambi bapaya nde nayambi bapaya na ndako nde sikoyo nga azalaki na chambre mpe na bimi boye babi omu courant ekatani courant ekatani courant eza lisu te courant ekatani nga biseke fusible sauté nde biso moto yebiso courant ekatani en tout cas otali boye bato mosusu bazalaki na mo bacourant na bango ndambo ezalaki nde nake boye nazongisa boye eza nango fusible te nde nabi te nabenga akompagnie wana na ndoto na nga nabi te nabenga akompagnie oyo ya courant na biso natuna problème ni au courant ekatani nabengi kompagnie wana nde na ndoto yango kompagnie yango erépondre nga ke mesure oyo batielaki oyo ya courant so osaleli outilize yango déjà lokola so oconsomme déjà courant na yo esili ozasu na courant te nga na ndenge nini oso oconsomme yango fozelaka ti mois prochain bongo le tokozongisa su courant bongo kozwa courant mpo courant tokomi kopesa bato kaka ndambu oyo kosalela panda mwa mobimba sikoyo soki yo moko outilize yango na ndenge mabe outilize yango mbala moko osisi yango esili nango etali yo donc eza lisusu te ko oza su na courant te nga bi bongo boprevenaki biso te bopreveni ngai te mbala moko bokati kaka boye babi te nde ka topassagaki yango totiaki yango deja ndenge wana ngabi oh Seigneur bosiko tosuka ndeni babi na nga tozela ti moi oyo ekobanda bongo bakotiela nga susu courant mpo bakomi kosala bongo ala après sikoyo do bakopesa bonto courant na limite do limite ndako oyo courant na yo yango oyo courant na yo yango nde bayebi nde bakalkulaka exemple na ndoto nde ezalaki do bapeso déjà courant na yo yango oyo kaka do soki olambeli biloko ebele olambi bamadesu biso mpe biloko na biso tolambaka eumelaka na moto bamadesu bapondo olambi courant no ekosila avant sikoyo ngai nayebisi bato tozali na bango ngabi tokomi kutu toza kutu voir même pas na katikati ya moi toza kaka na début ya moi donc ngasi na sisi courant nyonso oyo bapesaki nga na moi oyo sikoyo tokovivre ndenge nini na bapaya na ndako en tout cas nde naya kosusumuka na ndoto nanga nde nasusumuka bi Seigneur ndoto oyo elakisi nini ndoto oyo elakisi nini mpo nayebisa bino mokomisu na lota ndoto se moko ayebisi nga mama Deline minde ezokufa na ndako nopelisa mbangu dona nayebisaki bino keza ngai moko do yango so oloti ndoto folinga kotuna nzambe elakisi nini ndoto mosusu eza mpenza kaka ndenge oloteli ndoto mosusu eza révélation ya eloko moko boye ezosymbolize elikambo moko boye na ndoto wana sikoyo yango ngai bande kotuna ngai sikoyo nabi Seigneur esenge elakisa nini yango courant ekatani na ndako na ngai ezalaki eza ndako na ngai ya nzoto ya bomoi na ngai spirituel ou bien ndako na ngai ya ndako oyo kaka boye na comprendre konte nde mbala moko naye komona naotuna sikoyo Seigneur mpo explique nga ndoto naloti elingi eloba nini mpo ezalaki ndoto mo makasi eza na révélation mo na kati wana ou bien ndenge nini nde après nde kana ndoto na nzambe bo arépondre nga te na senti ndeti nazongi su na pongi le nazongi na pongi ndoto yango ebandi su kosala ndeti kocontinue esika sikoyo nga nazoba sikoyo courant eza courant bakati balobi kaka courant bakomopesa bato kaka ya bamesure kaka sikoyo nayebi te su tozala ndeni nde nzambe ayebisi nga na litoi na ndoto yango sikoyo nzambe ayebisa nga kasi Adeline bosombaki da barecho ya courant na babute ya gaz bobanda deja kolambela yango sikoyo bobanda deya kolambela yango sikoyo mposo bobandi kolambela yango sikoyo te na bafatire koya bino makasi bobanda deja kolambela yango ndenge na bia bon tobanda deya kolambela banina barecho ya gaz abi wi bosombaki barecho ya gaz bobanda deya kolambela yango mpo makambo deja ebandi ndenge eza na bafatire koya bino mpe likolo mpona koevite bafatire wana likolo bobanda deya kolambela barecho ya gaz mbamona ndoto yanga abaki nga na bi Seigneur merci chance kuna sombaki recho ya gaz
na banda ya kolamba ya réchaud gaz ndena eko susunga na lamuki en tout cas na comprendre qui vraiment bien te ngabi se nzamba tindi biso siko ka to banda olamba ba réchaud gaz to ndeni mamuna eko kanisa message oyo ndeko oyo auto pesa 2 jours passés na yoka ki on eko kantonga na bia ndeko na pesa i message wana alobi to banda ya kokengela ba réchaud ba courant na biso to banda ko lengela ko tsela on ekenge po ekoyela biso ba fatire moko ebele bande ko nga raisonner fatire yelio oyo esiko futaka 50 euros fatire yeta msutoro ba 500 euros et puis bazoko bujo il faut futango et ba 500 euros na place oyo ya nini ya loso oyo sombaka saki na 30 euros ekomi 150 wana ka loso le toke na ba miliki ba nini o vivre ndeni salaire ndeni yozwaka salaire ndeni yozwaka do yangwana bande kona ngai nde na ebisi bino ndenge ka tozolo ba maloba nzambelo ekata te salamaka soki salami nanu te nzambe moka yebi pourquoi kala mingi te ba courant kozala nango te ezala nango te ezala te tolinga te siko courant ngo pezo katana nango ba délestage moko kata msu 1 heure du temps par jour tolinga te tozasuna ba nyongo moko boye susu ozomona tolinga te tozasuna ba nyongo mo yangwana ndoto na lotaki yangwana na ebite banda na loti ndoto en semaine passée bona bimsi pe na réchaud gaz te nazo bunda na ebite so na bimsa réchaud gaz to na sa nini tamsu pe ekola pe langage pe ka ya nzamba lobike ba gaz nanga ona bomba kina ko bomba mais na sombi su gaz mususu na bandinde ko lambela pona ka ko sunga ke tozwa ba nini wana te je crois que ekoza biso ma problème vraiment nzambe asunga biso bamzu ba okanisa ke lokwa bat pesa ki da ba nonse ba te kola bana ba komaki déjà que na le 15 janvier école bana bandotanga ka une fois na tongo to na pokwa po pour banda kokata na bobwe balongolo to yebite nzambe atikeli biso sultan opona nini nzambe moko ayebi po ezalaki fallait kata mape ba janvier wana ba janvier na fallait kata na ozomona mais to yebite tozo kende kaka nzamba yebi peut-être ezaka pona nga mama delinga na osepela po nazo bimsa ba video nazo bimsa naza mambo beno na loba te mute mesara nga chukuchuku na loba au moins yango na nzambe so apesi makasa ta chaque jour pour na sala la vidéo vraiment pour na sala la vidéo chaque jour vraiment soki nzamba apesi makasi vraiment nzambe azala na biso yango na lingaki na partager na bino bozala mayele ndoto na partager suba ndoto musu na lotaka wana dasi na partageant na le bon atena lotaka ndoto ona isa bino na ke kosomba bilo na magasin na komi na magasin wana na kokoma na komi na magasin wana nde batu o bande kosomba biloko o bazali na droit kosomba ezaki bato bandotsa bango ba twin na pareil moko ezaki bato bazwaki déjà o bazwaki batonga ba o bazwaki batonga te basomba kite ba o bazwaki batonga te ndeti ngai moyena sombe ezalaki te na zongaki na mbongo na maboko na explika bilongo dana ba video oyo euti koleka siko semaine passée na loti ndoto ni bandeko na nga semaine passée na ekolota ndoto ngai na ndeko msu tozala na ye se msu tozala na ye na loti ndoto tokei na magasin na Lidl yango ezaka pembe na biso Lidl moko ezaka pembe na biso awa toke na Lidl wana kosomba biloko kokotaka tokomi Lidl yango ezaka entrée na onka ya libanda so okoti bwemba mo ozomona porte ya entrée nango o akati do ezaka wana na bavati pe ya kaka wana nani kokotaka tokoti ka wana bwe na entrée to moni mulili na kati ya Lidl mulili pe amakasi siko topusani pembeni na mulili wana mo baminda moko ezalaki wana ya muke baminda oyo ezala so ekore ekatani mpoka efacilité muta mona ta porte ya secours donc minda na ka muke ezopelana ezali mpe couleur mo soki rouge to couleur nini na wana ebandaki kopelana na kati momona eloko eza te mulili siko nga nayebisi ndeko tozali nenga bie moye tokota kuti tosomba biloko ya te mpo bakangi na bango bakangi babomi minda nyonso tokeye na biso le temps to baluka tokende tozomona na kati wana bilili ya bato 4 na kati ya magasin mais ezosala mouvement lokola mutu lokola bato
bomunde ti ozo mona na mingi na sima na nga eze elili na ngati siko nazo mona siko batu na bilili wana ya mwindu elili babenga oni nzambula elili wana ya mwindu siko ya mwindu lokwa kiti o mais ezo sa ba geste ndeti ezo solola o ngasi ko na bisi ndeko tozali ngabi o tala bilili wana ezo sala lokola bato ezo solola kuna na kati bazaki 4 elekelaki nga ngabi o yango eza bato to bilili ka ya pamba tozomona mpe bilili na kati ya magasin na 4 personnes bazalaki wana nde bamona le temps tomona onclair te namoni siko bato moko baye na voiture bakoti kokota bakoti mbamo biso toyebisi bango magasin eza akokangama bango babi o te eza akokangama te yango eza bien ngabi o magasin oyo mwinda eza te babomi mwinda bango babi te biso tozomona sava na magasin eza nango biso toyi kosomba biloko tomoni magasin eza okangama te bino ndeni bolobaka eza okangama oh tokamwe bato wana bake kogare bato mosusu baye wana na makolo le baye bango biso toyebisi bango o magasin ngo eza molili tokompre te bakamwe babi o magasin eza molili te bato kutu bango wana na kati 4 bato baza wana bango nga na bi o bato ekomplike nga na ser oyo tozalaki na ye mba moko sikoyo bato yango wana batuni bato bazalaki na kati batuni bango o bokangi bozosala te bango bayesi bango te tozosala na biso bokota boya kosomba bosala mulongo bokota boya kosomba bamusuku ngabi o me bato wana bazoloba ka bilili ka ya mwindu mutu ezoloba nazokomprendre te totelemi lokwa biso totelemaki na bato mpe mosusu bayeba telemi na mulongo na nsima na biso do esali lokwa biso tozali na mulongo bato ya liboso mpo tokomaki liboso mbala moko sikoyo bato mpe bazoyana bakotikoti na mulongo biso sikoyo tokomprendre eloko te sikoyo bato bazali na nsima ya biso na mulongo bayebisa biso bokota kasi bokota biso mpe tokota tokesomba biloko bamonga nayebisi bango nga na bi o tokota ndeni magasin omo ekuta komona ata biloko eza te mpo molili na molili eza na magasin wana bango babi o bazokama nde biso toyoba molili bango babi o ngabi bato wana oyo baza na kati wana baza bilili ka ya pambe ya bilili ya mwindu kaka nde moto ya na kati wana bo bandeko ata bino mongana ke kokota esika naomona molili epuis oyo nazomona wana bato moko baza wana baza bilili ka ya pambe ezoloba bilili 4 ezoloba vraiment donc ekokota ata na kibomoto boye ndenge ka ezalaki mpe na ndoto na nga na ser wana tobangi toke ekota esika molili bato mpe baza milili biso tokende kuna tomona mpe derrière biloko tokozwa te epuis bato tokende kuna tokende kokutana na bango baza bilili oui bilili ya mwindu lokwa kiti oyo nafandeli dozomona mutu te ozomona kaka bilili ka na forme ya mutu na maboko epuis ezoloba biso tomoni yango clair te nga na bi tolongwa na mulongo oyo bandeko na nga le temps tozalaki kaka koloba bongo clair eza te tolongwa na mulongo leka tolongwe na mulongo bato oyo bazalaki na mulongo wana bango nyonso bakomi bilili ndenge mona bato tomoni na kati wana bakomi bilili na bilili elili bakomi bilili ya mwindu bazosolola bamo ngana se tozali tobi bato bakomi bilili boye ndenge nini bakomi bilili na bilili mwindu na mwindu bakomi mwindu nde bakoti bakei bakomi kokota na magasin wana tozomwaka bilili ekoti ebeye na magasin wana do bato bakomi bilili na bilili bandeko naokaki somo na ndoto wana nde nayebisi seko tozalaki nenga na bi tokende makambo ezoleka awa eza makambo moko mystique bato oyo baye bazalaki normal lokola nga na yo le bakomi molili bakomi baelili bakomi bilili vraiment en tout cas non tobima tokende na malembe bandeko tobimi wana tozotala kaka bato bazokotana bato bakomi bilili vraiment nde babimi pe bilili wana ezobima wana na bachase basimba ke komi bilili na bilili mwindu
ozomona te eloko basombi na kati te mwindu na mwindu bake bazokota bazokekota na bavoiture na bango po babima makambo nyonso ekomaki molili nde toye kobima nga na ser wana tobimi na biso nde toye kolamuka bandeko na nga nde nga na sosoli yango elingi eloba nini nde nga na sosoli yango elingi eloba na temps oyo ezoya biso bana nzambe moye tosomba eza te baoyo bakolo bamagazin na baza bato ya molili baoyo babanda koteka kuna mwana nzambe soki ozwi babiloko na bango wana te mosala ekokata na yo moyoke koteka kuna eza te poke koteka kuna fo ndima kozwa babiloko na bango wana ozomona kondima kozwa babiloko na bango nde yango nde okokende koteka po somba pe fo ndima kozwa biloko na bango na olinga otanga kombo te wana o bakosala système wana mpona makambo ya banki makambo nyonso donc ebanda mpena na makambo ya banki po ozwa mbongo na yo moko na banki fo système ekoto na nzoto chwa obendi mbongo po somba ekozala bongo ozomona yango wana sikoyo ndenga na comprendre ke do na temps oyo ezoya bango baza bata molili do baza na bango ba 75% bandeko na nga ba 75% sikoyo ba oyo mosusu bazalaki lokola biso me bakomi mpe molili eza lokola bato oyo bazalaki bien bandimi kozwa bapiste na bango oyo baotia bato nde bakokoma mpe molili kaka lokola bango wana do bakoma lokola bademo bango nyonso babiloko na bango na bamagazin na bango ekoma molili do biso bana nzambe tokokota susu kuna te do molili na molili ekozala kuna eza lokola soki likambo moko nzambe alingi arevele ota mosusu etadambi ya moto ayebi so ye aza molili ayebi so ye aza molili donc elingi elobake sosola donc yango wana nalingi na partage na bandeko nyonso oyo bozo ko comprendre ka non te makambo oyo biso tolobaka donc vraiment natela bino video oyo c'est quoi alobi makambo anazo banga pona YouTube alobi ba makambo awa bon nayebi te so ekoleka nango mais natela bino ka ba partie nécessaire awa ba partie mosusu na olongola a expliquer que na expliquer bino ka mondambu a expliquer que alobi ba soulèvement oyo ezosalama na mboka oyo ya France ekoabuti na eloko te ekosala eloko moko te bato oyo bazokanisa ke eza mokonzi oyo ya France moto azotia baloi wana eza ye te ezowuta likolo mpo kaka baprovoke soulèvement moko populaire na makasi bagrève ya makasi mpona kosala bamakambo na bango oyo balingi kosala ozokomprendre ndenge alobi wana donc banini lokola mpe eza na français ndenge azoloba yango na moye natiela bino yango eza te me nazotia ndambo po tobatela mpe chaîne yango Adeline Télévision bafunda chaîne oyo me nzambe abatela yango kake ti lelo eza kaka kombele bato bofwa bafundanga oyo bafundi yo balobi ke ozotia bavideo boyeboye me babi totali bavideo no tomoni ke eza nango mabe te nzambe azwa lokumu heureusement YouTube ata bofundi averifiaka atinda bien avant et puis nga so na tie ba vidéo na nga soki ekoleka te YouTube eyebisa nga déjà que vidéo eleka na vérification vidéo eleki na vérification esimbi te c'est ça ndeti ba vidéo mo na tiaka période mo na zwaka ba mamu banda olobela nzambe aza mutu mwindu ba chaîne minene ezobeka ke nzambe pardon race liboso eza race ya mutu mwindu donc lokwa race liboso eza mutu mwindu donc nzambe aza na poso moyindo banda koloba na chaîne na tiela kabinongo mais esali ke balekisaki yango te na YouTube ni yango na longolaka yango ozomona balobaka ona mindele bazoyeba makambo me biso moko bato mwindu tozoyeba yango te toyeba yango te mpona nini balongola biso mayele sikoyo oyo balongolaki biso sikoyo mpona kozonga eza pasi bandeko na nga banda na koteya mwana oyo ayebi eloko moko abotami sika na maternité oyo bandi koteya eza bi ozokoapprendre me moto oyo si bakotisaki ye makambo mo boye na mutu na ye mpo banda na koteya ye fo longola nano oyo bakotisaki ye mpo banda kokutia ye sikoyo ya bien sikoyo biso oyo bakotisaki biso deja se ebebisa biso sikoyo mabe sikoyo mpe na ba 75% tozalaka na bango
ozomona yo mutu mutu bo partager ne mamba nzambe bien comme na tamo boyo kana te comprendre kaza 75 yo za 25 boko continuer so esika monter po nzamba lobi ke akosangisa su batu mabena batu malamu te azo kabola biso to za su esika moko te alobaki na ba chaîne wana zo longola bango yo bo mona batu ebele bako longwa na ba chaîne musu ba ya na Deline télévision ozomona bako ya nzamba o mema ba wa e a ba opi ba infiltré bazaki a bako kende. Heureusement que na chaîne ou Deline télévision la majorité baza ya nzambe hein la majorité baza ya nzambe so la majorité baza ki ya nzambe te nandi to ko buku tabuta mikwa boninga ki za la somme en tout cas na santarango ke bato balanda nga nzambe mutamema bango ana santarango na santarango makasi ozomona donc ya ngwana nzambe aza na biso vraiment le ngana lobaka ke nzambe nalobake nzambe asala race moko naloba te ke nzambe aza ya race noire naloba bongo te tellement bozaka bato moluku te tonda bino na monoko yango ale bobima bosala ba video po botondisa bozwa ba view pardon bomata na YouTube ndeni na baloba po bozwa babone bele na YouTube bozala view babanda kotala bino na YouTube ale yango na fo kolobake fo baya kolobake mama Deline alobaka nzamba za batu mwindu nzamba za batu mwindu nzamba minde nzamba bolanda nga bien te po boko tikala ko comprendre mamanga na loba te po boza 75 botika ko ni te ata bo se dépouiller lokola nga boy toza na bino nzambe moko te yo bokomo kende bokomo ke pona temps oyo nzamba ko tika mwana na ete a critiquer nga mama Deline nzamba kotika mwana ete a critiquer nga surtout ça la pena video aloba mama Deline aza ya nzambe te azoloba kimbango yebi kimbango wana yebi ozo tombola pe munoko zoloba ba parents na ba tikala ikutu ko expliquer ta yote kimbango aza nani ba otiyebaka ta yete yo nanga ka bo to yebaka ta te na kom to yebaka te to mo yo kimbango to yebaka te yo nanga nzamba sali ngolu na molimo na ye na nguya molimo na yakom ko lakisanga akom ko lakisanga akom lo bananga mabomba mi o mokile ko yeba te me biso ba ne futo yebango so yo tamso zaki no infiltré oko comprendre makambo o ngana oloba te ekokota te okokota te et puis talande bozo blasphémer contre le Saint-Esprit nga ko malamu yako critiquer na onga mama Deline alobi ni kutu bokoloba mama Deline alobi abimaka na nzoto akei bo critiquer na bino wana essaye loko te so fuka msengi bolimbisi nzamba olimbisa bo critiquer na bino ngai po na lobi ke exemple na lobi suni na suna loba rouge à lèvres ko tsamuto bokonza côté oni bo wana kute mais bo critiquer na bino ngana mamususo na lobaka ke mama Deline alobi monaki abimi na nzoto na ye azo pumbwe eza bonzambe te bo critiquer na wana nzamba olimbisa bino mais bo critiquer nga te po na lobi makambo ya kimbangu awa bo critiquer nga ipo na ngote po bakolim nzamba limbisa nga pardon boko risque nzamba limbisa bino te po na osentir yango lo bozala na bino parmi ba 75 bozala na bino parmi ba 75 à quoi bon a ça la vidéo na critiquer mama Deline pour na joie ba bonne belé pour na koma view na YouTube na perdre bokonza likolo malheureusement pour na bino YouTube kalate to za na courante au sai la vidéo nani batu bando talo nani kalate kalate donc ngo perdre no ka bokonza likolo na yo likolo kaka oluka iloko moko na YouTube awa o pe déjà na temps o pe o YouTube o kala mingi te pa ngatu mama Deline na bina sala ba video ebele po kala mingi te tozo katana na biso na YouTube ang siko yango ngo perdre bokonza likolo na o bandeko nga susi na ngai ezali penda ke mwana nzambe moko te alongwa na bonzambe pona makambo nga na oloba susi na nga yangwana et puis nzamba ebi susi na nga yo nazo comprendre ke na temps oyo soko monika yo nzamba bana nga Adeline soko zo pesa message ba oya nga ba yoka ba kondima yo komi tungisa makate soko zo pesa message mutazo ndima yo te aza ya ngai te nzamba lo bana nga clair nzambe na likolo témoin abi soko zo pesa message mutu wana zo compliqué azo ndima te aza ya nga te eza batumsu ba yaki na bonzambe mais suka nango papa na bango zo récupérer bango
et puis nzambe azotika bango po mwana nzambe olali po la muki na osa video po na mama Deli nzambe pe atiki yo. C'est que yo mto kanise ke oza nzambe me nzoka ozalaka na odemo. Ozalaka na odemo. Ozalaka na odemo. Batu mso mona asali akenda kiti na misala mabe na kindoki na mabe oye bele asali mabe bele mingi na mukili o. Nzoka eza nature na ye mabe eza kati ne fasala mabe wana nyonso. Fasala mabe wana nyonso. Siko liaka koya na bonzambe nga na yebisa bino nga na zwaka eza na batu misusu aza démon en chair ye moka miyebaka te eloko esala nga mawa wana ayebi te kaza démon en chair azoluka délivrance na ye azoluka azala délivre akotikala kozala délivre te po aza démon en chair akotikala kozala délivre te siko muta bongo akoya ne pas se dépouiller tiki ba mesha tiki nyonso aye na bonzambe to sangani na bonzambe suka nango papa na ya ko récupérer surtout na temps otokomi ya nzamba lobaki nanga na temps otokomi ya suka batu msu bakobima batu msu bakota nzamba ko linga ta perdre mwana na ye nzamba ko linga ta perdre mwana na ye yi mo okuta sangisa ki biso abina temps o azokabula biso ozomona nzamba ko linga ta perdre mwana na ye yango no moni atsaki nga maloba kati na nga na yebisa batu message nazo pesa soko ndimi na yango te fanda kimia omwe muntu msoko oloba ke na ndimi na nga ngo te na moni pende ti mama Deli na nga zo bungisa batu na tika kolanda ye eza lisumu te bandeko nanga eza lisumu te obike na olanda na asu mama Deli te eza lisumu te me yaka loba ke mama Deli ni wana mamba zo loba za ko bunga azoloba kimbangu boy ezalaka bongo te bino boyebi fumu kimbangu te boyebi batinda me nzamba mpungu tulendo te na mukili o boyebi bango te yango moni bozo bima kaka boy po bozalaki na bino ya biso te tozala nzambe moko te bokanisi nde toza nzambe moko na pesi bino ba message o nzamba zo pesa nga na apesi nga loba na bana na nga na ye na lobi na bana na ye bayoki na bino pe bozalaki na bino nzambe te boyoki bobi te to se dépouiller to tika bosuka nango bozongi ka papa na bino bokozonga papa na bino bokozonga papa no po bosa musala papa na bino soba oya nzambe ata balandi bino ba comprendre que te bazosala boye po bazoluka vue na YouTube c'est ça bazosala boye po baluka vue na YouTube moi nzambe afosa ata sala la publicité te moi nzamba fosa kate nga combien de fois naka ko comprendre que te makambo ikoza spirituel combien de fois sina loba bo s'abonner bandeko bo s'abonner na des lignes télévision mais ata so na lobi na lobango moko na bosa naka monga nazo sala ba vidéo moi mobimba na tika ko tinda ba s'abonner te na comprendre nga binzambe moko sala la publicité na moko pesa message na nzamba zo loba na onine pesa message non o pesi lo message édifié ba pesi lobi édifié batu ba abonné ba ko bakisama na bango batu banda kotala you know moi ti ba chaîne musu ba abonné belé mais azotala mamuke ezo eza nécessaire otala mande ozomona po batu ba ko ya na po lobi mama Deli na zandoki ba ina bango bela après ba komi koyoka ka nini actualité lelo ba lobi nini eloko nini ezo sama na mukili o komo pesa actualité batu pe ba rolanda na po baza mpoza ba yoka actualité wana ayo bandi ko ba ke nzambe mutalobi nanga pardon mi bando nzamba sunga bino nga susi na ngai ezali ke mutu moko talongwa na bonzambe et puis nzamba yebi posa mutema na bondela pona nga nzambe ba message na opesa eza tellement makasi sunga bana na ba balanda nga balongwa na bonzambe te ebi nsaba na présence na ote ata muta otika na ekolanda nga mebima na présence nzambe te nga susi na ngai ngwana ozomona susi na ngai ngwana siko yo male na yo mto tika olanda nga po nzamba lobe na nga osola na bana na nzela na nga alobe na nga yango na kosite amena nga kosola na bana na ina temps otozo koma na nzela na nga siko yo tiki kolanda ngo oyeba ndeni ke fo bungisa saki arandone oyeba te osutuka ka batu bakenda tozonga kongobuza na tela bino boza na tela bino so bondima te ke tozonga na tela bino na liboso o po boyeba ke et puis lo na ina loba ke
ouin ya Congo ouin o akoya na Congo azaka pona ba congolais te bandeko to ndima azaka pona ba congolais te aza pona monde entier eza na besoin na ye ouin o akoza na Congo wana ozomona aza pona mokili mobimbe kotalela ye ba pays oyo bakomona ke ba loi oyo ya nouvelle ordre mondial ekotia bango mokonzi akozala na soka alingi yango te akozwa siko loi oyo ya soka atosi loi oyo ya ouin ya Congo akopesa pays wana pe kozala sauver na biso pays wana pe kozala sauver na biso ozomona siko na ndenge tozonga Congo ekipe te ko ba congolais bible lobi batu bakokanga bino na nzoto fena bongisa bino verset biblique yango boye biango to bimsango ba botia wana ezali batu bakokanga bino na nzoto esika bozali na ba pays bozali bakoloba tokende na bino botika biso te po toyoki ke nzamba aza kuna nzamba aza na bino kuna na mboka na bino yango na tokende na bino do mindele ba chinois ba bikolo nyonso bakokanga biso na nzoto tokokende na bango tokosutuka tokomi nga na mona ngwa devant pont tozoluka tobima bato msu baoleka te lo oni ezolekisa bato eza problème ya identité te eza problème ya mokanda te nini ezolekisa bato baange bakozala wana soki kozonga na biso Kongo ezala na bato baange bakotisa biso na bato soki ezala na avion baange bakotisa biso na avion do ekotala bato oyo baza na bakashe ya nzambe bango nde bakota po tokende na Kongo wana do na mindele bazozwa bakashe na mindele bazozwa bakashe na bango na mbunzu na sisi na tela bino deja na mindele bazozwa ngo bakashe na mbunzu donc ba ange na tellement baza na miso ya molimo ba omona bakashe mpe doko eza molimo eza visible boete mais bango siko ba omona ba pona yokota ba ange bakota biso na babato wana alende esika siko to sutuka na mindele na barasi nyonso ni toke Congo siko biso nde ba congolais nde biso balbitre ozoma biso nde ba congolais biso nde balbitre parce que wana siko eza pays na biso yango fumu kimbango alobaki boyamba bango bolakisa bango pardon nga kutu ba ange babena na ndoto boleyamba bango bolakisa bango bolingo na prophétie ya fumu kimbango alobaki ke bozongisela bango mabe na mabe te le bakoya apa na bino bakoya kosenga asile awa le bakoya apa na bino bozongisela bango mabe te bolinga bango po so bozongisela bango mabe eza bosali au contraire ya évangile c'est ça mukwana na otanga Bible boye na yipti su na grava ki place yango na tangi place moko na yoki ke balobi bino kutu bana nzambe balua nde kutu fale bino botosa me bino nde kutu botosa balua te ok balua na epesameli nde bino do biso oyo bakolo penza Yesu Masiya penza ko biso pe ba Congolais bakolo Yesu ozomona balua pe fale biso totosa mote me batu msu nde mutu ba otosela biso donc loi nanu ekobanda nanu na Congo wana loi ya nzambe do ba o bakotosa ngo loboko ya nzambe ekokende pe likolo na bango babika pe na nsima na biso Congo do toyebake ouin wana azaka mpona bacongolais te aza mpona mutu nyonso oyo akondima nzambe na biso akondima nzamba mpungutu lendo nzamba bakoko na biso nde toza bana Israël na korepetonga ata 1000 fois na télévision biso toza bana Israël nzamba asali biso na race na ye toza na Mélanie biso nde toboti mindele nzamba asala race moko mutu mwindu ale mutu mwindu aboti mindele aboti mindele siko bango mabe o basaki sata kosa bango o bakitisa biso batu mwindu notela bino video mo akomona mutu mwindu ndeko na biso mwasi ake kolongolisa Mélanie na nzoto na ye wa Seigneur na uka somo na lala te mukolo wana na lala te ake longolisa Mélanie na otela bino mpo eleka na YouTube lokwa babombi etolo ne babombi ba parti moko bien ekoleka nango na YouTube ekoleka nango na mtena tela bino siko bo mona penza yango no moni message nga na opesa bozoko bato ebeli bazoko kango te ba ko supporta ngo te mutu penza Mélanie oyo eza bonzambe ya mutu Mélanie
ba mindele ku ba oloba nga na prendre na mindele mundele alobi mutu mwindu aza na bonzambe makasi po nzambe asali ye na melani na image ya nzambe mutu mwindu image ya nzambe poso moyindo race noire Yesu Masiya biso tosambela nga mama de na sambela Yesu Masiya wana zaki poso moyindo nako répéter nga ta men 1000 fois azaki mundele te na mindele bango mo ba juif bazolo bango mo bazolo bango ke Yesu azaki mutu mwindu na tela bino juif ndenga zolo bango alobi Yesu azaki mutu mwindu poka na préparante bozela na tala na tela bino ndambo azolo ba Yesu azaki mutu mwindu mundele oyo siko vraiment eza musika na otela bino mindele bazoba Yesu azaki mutu mwindu bandeko nanga ali yo mo mutu mwindu ozoboya Yesu azaki mutu mwindu te Yesu azaki mutu mwindu te azaki mundele Jésus Christ de Nazareth azaki mundele est-ce que oza 75 to ndenge ni okoza 75 vraiment baye so Bible eza histoire na biso batu mwindu histoire na biso mutu mwindu kobanda na Genèse tina Apocalypse eza histoire na biso batu mwindu olingi kondima ngo te po na nini po kondima eza kati na yo te eza nature na yo oza 75 nature na bango bandimaka makambo ya mabe oyo malamu bandima yango te ok bozela nazomona mutango te awa yeyo bona bongisi yango pe te zana luka mwa ndambo place. Finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sankheri va déporter jusqu'en Égypte. Parce que tous les peuples sont... Balobi Égyptiens au bazan Égypte wana. Égyptiens de nature bazalaki batu mwindu Égyptiens. Bazaki batu mwindu bazaki mindele te. Égyptiens au bazana ba wuti soki quelque part ba yena bango kuna na Égypte pona ka nyonso na ko facer histoire. OK. Cette première afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël... Boze akalo kwa eza video mo mwa mulai na lukela bino ka place alobi ke Nzambe azaki na loposo moyindo na lukela bino. Boze na cha stop. Boyoka non oyo do biso moko ba africain to yeba histoire na biso te to yeba kate mindele ba yebeli biso to yoka Alexandre le Grand s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants malheureusement ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Ba mama onga na monaka moko ba mama na monaka kombone nzinga mama na zaki chef ya armée kuna na nino na Angola abunda na ba portugais akimisaka ba portugais ozomona bango ba ina minduki bango kuna na ba fresh na ba biloko na ba mususu wana nyonso wana po bazaki na Nzambe bazaki très fort
yango lelo mwa bitumba na est ane koko simba te po toyeba nzambe na biso te po toyeba nzambe na biso te ndeko mosusu atunaki nga alobi mama Deline soki vraiment kimbangu azalaki nzambe pourquoi pasi bongo na Congo nga na yebi so omoni soki nyonso totanga Bible soki bana Israel bapesi nzambe mu Congo pasi eyaka na Congo pasi eyaka na Israel totangi na Bible nzambe na bopesi mu Congo boyebi kuta ata ye te epuis babandi koyebisa bino boyeba ye bolingi mpe te pasi ekosila ndenge nini heureusement yango amemi pasi yango ntina suka mpo alongola bino bato bokolinga ye te bokolongwa biso baoyo tofandi wana na Congo wana tozalaka moke ale na baétranger bamindele oyo naye natiela bino sikoyo bango nde tozala na bango na kati ya Congo wana mpo bango nde baoyeba nzambe eza pays kaka ya bato oyo bayebi nzambe yo oyebi nzambe te okokende na yo ozomona nazoyebisa bino bapaster ebele na Congo wana soki bayebaki kimbangu me bakoti balogi te nazoyebisa bino nzambe na likolo te mo nga balingi bakotisa ngai yango ka nde napesa bavideo boye batimbeli batali tala ndenge aza boye aza ya biso te fo tozwa ye tokoti epa na biso me esimbaki te mpo nayebi kimbangu soki bapaster wana bakenda koluka bakisi bango mote mokie oyo bakenda koluka bakisi eyelaki bango bonganga eyelaki bango bayebaki te se retrouver devant problème moko oyo eza plus fort ke bango nazoyebisa bino vérité ezalaki plus fort ke bango yango wana omoni ke bakotaki ka mpo bazalaki na choix te bakotaki ka mpo bazalaki na choix te mais soki bayebaki nzamba mpungu tolendo bayebaki fumu kimbangu balingi baza na puissance koleka bato wana oyo balingi baya kati na bango ndeti nga nazalaki na puissance koleka bato wana oyo balingi baya kosala soki nini nazalaki na puissance mpo nini nayebaki nzamba mpungu tolendo donc yango wana omoni ke pasi fo ezala makasi yango omoni mpe ke makambo ebele tilo ezomarche te na Congo wana mais eza problème te l'essentiel nzambe alobaki omoni Congo wana bakokabolaka yango te biso totiango na mutu toyebi ke eza bon epuis nzambe bilaka na yebi ke tozonga Congo wana Congo ekozala bien yango biso tozokwaa nango mpe tondima nango esalama maloba nzambe koleka te ndenge fumu kimbangu aloba ndenge ekosalama na Congo wana alobaki tozwa indépendance ya liboso physique tozwa yango pe ekokisama ndenge alobaki pe indépendance spirituelle tokozwa pe yango balinga te bakita bamata basala boye tokozwa yango na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu tokozwa yango dona oluka nde place alobi. Et on va en parler bien sûr. Donc il y a et aussi l'exil. Les Africains sont exilés aussi aux quatre coins de la terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Noirs aujourd'hui. Alors qu'ils avaient un pays d'une richesse. Dans le bima mo makasi na mteso na tela bino mobimba ta na ba vidéo musumu ko mususu na tela bino ngo mobimba. Donc c'est la raison pour laquelle au moment de la délivrance finale, la puissance de l'âme d'Israël va s'unir à la puissance azoloba mamo makasi aza juif mundele wana aza juif ok natia bino ona bongisela epo na bino na ya bosana ona bongisa epo na bino wapi yango yo natiela bino nde nalobi ke to biso to photo yamba mami video ki mulai boza natia. Mes chers amis africains, je veux vous parler parce que je sais que vous avez des rancœurs contre la France et contre les pays d'Europe, parce que vous pensez que nos États prennent chez vous pour nous, en fait. Mais je voudrais vous dire que chez nous, en ce moment, c'est de plus en plus dur. Il y a plein de Français qui crèvent de faim, je vous assure. Et pour payer l'électricité, chauffage, ça devient très compliqué. Sachant que chez nous, là, en hiver, il fait -5, -10. Quand il n'y a pas de chauffage, je peux vous jurer que c'est une catastrophe. Donc peut-être que les rôles sont en train de se retourner. J'espère que chez vous ça va bien en tout cas, parce que vous méritez le bonheur aussi. Donc nous on a eu des privilèges pendant des années, mais tout est en train de s'enlever, petit à petit, et c'est pas fini, hein. C'est en train de s'empirer de jour en jour. Peut-être qu'un jour nous allons avoir besoin de venir chez vous. Est-ce qu'on serait accueillis de la bonne façon? Est-ce que vous nous accepteriez vraiment?
nasi boyoki mangia te mwa miziki moko wana esali mwa makelele donc eza azosenga biso baafricain alobi boye alobi ke ndenge a makambo ezokendela awa donc avenir eza lisu te na bamboka oyo surtout na France do ezomonana ke avenir eza lisu te ezomonana ke eske bino baafricain bokolinga bokoyamba biso le tokoya kuna po ezomonana ke po toyebi ke boza na kanda na biso mpona bamikonzi na biso ndenge basalaki bino edo nde bapiyaki bino kuna nde batretaki bino mabe ezoyebana ke boa na kanda na biso eske bolinga koyamba biso na mboka na bino na Afrique kuna question atuni yangwana. En tout cas, je crois qu'il y a rempli na Saint-Esprit pour à comprendre makambo. Biso moko ba africain to comprendre que awe loko eza soute futo zonga Congo to comprendre onte. Et puis moi na nzambe te azonga surtout na Congo. Azonga te lo bata msubo ke na ba Gabon pe bozonga te po Gabon pe tamsu na Cameroun mais et puis na ebi kutu te total ka nzambe makambo ngo ekokendela toyebi penza te na loba te makambo nga na yebi te le nzamba zoloba Congo bamsu balobi ke Congo eza Afrique mobimba parti mingi ya Afrique na ndio eza na nka Congo donc toyebi te mais lo nga na yebi kande na lobi na bino na yebi te so na lobi onke oin oyo aza na Congo wana akozala tamsusu yi pays moko endimi ba loi oyo ya kota wana bazo faire partie pe kaka na biso kuna donc wana nzambe vraiment akosala bon nena tela bino mususu nasi bo comprendre mundele alobi ke ekomi tempe ndake Congo Afrique pe faut bo vivre pe toyoka oyo o sikoyo alobi te mama mo makasi na oteka ne bandeli après na otia kota suka na oteka ne bandeli après na tie kote ya suka po makamso alobi na obanga tamsusu eleka te na YouTube awa po a expliquer kana mupuse na loba alobi makamde tike alobi Macron na sisi na lobi alobi ke mokonzi ya mboka oyo ya France ba décision oyo azozo ezokuta pa na yete euta likolo yango ata bo manifester ata bo sali ndenge nyonso ezokuta na ba monde na bango wana na ba monde ya molili po France eza moko ya pays oyo ezo faire partie ya organisation soki ya nini ngwa lobi wana vraiment donc yango no monike ba loi oyo ya ko banda kote eza kaka po mabe ekota na mokili yango a expliquer awa alobi vraiment ke na sens ke na temps oyo ba oboza na bokoyo ko bima na bino boye na tia eboyoka na tia ezela boze. Bonjour les amis, c'est Jim le Veilleur, The Complotiste. Alors non, je suis pas complotiste, je suis lanceur d'alerte éventuellement, éveilleur, réveilleur. Pourquoi je me dis ça? Parce que je m'aperçois que les gens roupillent quoi. Ça roupille mais allègrement. C'est-à-dire que vous vous imaginez encore être en démocratie en France. C'est ça qui est phénoménal. Et l'erreur elle est là. C'est-à-dire que vous pensez qu'avec une manifestation pacifique et même musclée, vous allez faire changer le pouvoir. Vous croyez que c'est Macron le pouvoir? Tout ça, c'est... faut changer votre logiciel, les amis. Tout ça, il faut. Bon, naze binoka ndamu na ke non kota suka. Kuna lingi pe akolekisa makombo wa olobatiza nonka de ya nonka minute minute, so 3 minutes kana ndambu. Vous en alekisa ka kote oyo. Kota suka kaka oeza moke nécessaire pour na biso. On a bangi makamso alobi a peut-être et ça mabe toyoka Mis de côté quand vous avez placé dans du foncier. Avec les nouvelles normes maintenant, vous allez même plus pouvoir louer vos appartements et avoir des revenus d'appoint immobilier. Vous ne pourrez même peut-être même plus vendre vos biens immobiliers. C'est une boucherie qui arrive avec l'écroulement bancaire mondial. Je ne comprends pas ce que vous faites encore en France. Soit vous vous battez, mais vraiment pour récupérer votre pays parce que c'est fini, soit vous partez. Soit vous acceptez votre condition d'esclave. Mais je vous assure que la planète est grande et qu'il y a encore beaucoup de place pour les gens qui cherchent la liberté et qui cherchent à vivre tout court. Il n'y a pas de vie future en France sans compter qu'on va prendre vos biens et qu'on va y mettre des migrants à votre place. C'est déjà le cas en Allemagne. Voilà, renseignez-vous. Bon,
No comment. No comment. Boyoki makamba lobi. Tosuki sina biswana e inese koki. Nasuki sa awa mbangu. Bien attention na video ezo ya. Video ezo ya na osala ka ba témoignage. Bandeko na ngai ndenge tolobaki na loba mbangu awa makambo na loba. Ndenge to yebi ke makambo ezo ya. Tozo somba ba provision, tozo bomba. Ngai siko na biloko nyonso biloko nyonso o na salaki ya kokausa na kausa ki ba ai yango yo ba ai na kati na kausi boza na lakisa bino yango ngaza mayele bomoni na kausa ba ai po na linga ai mingi na makambo ebele vraiment na linga ai makasi esunga na makambo ebele tolobela yango ba ai o eza antibiotique eza meloko moko ekosunga biso siko nga na kausa ke nga siko na ndo raison ba ai o to somba no ya pousser wana na confiance nango penza te na zuika ba ai na kati na meki pe na moni esimbi te comme loko ambika bomoni ai yango e comme loko ambika o eza ba ai bomoni kao kita et comme le quoi bambika ta ai et comme le quoi ambika donc et ko beba pete ndenge fa na on a chassé boye et ko beba te o mon a fait ba ai nange belé vraiment sikoyo elo na partager na binongo pona nini miko uto le katozaki je crois na retraite to hier moto zaki na je crois zaki na retraite nde na moni na vision ndambazo la kisangai plateau nango na kausa ba ai nzamba la kisinga yango et puis loboko moko ezozo yango ezotia boya ezozo yango ezotia boya na kati ya plateau wana les vision esili na bandi kotuna nzamba ngabi seigneur ozo la kisanga ba ai nanga na tiki na ndako kuna ba ai nanga na kausi pourquoi ozo la kisanga onde nzamba yisinga na litoi abi yebisa batu basala ba ai lokola yo sali po ekosunga bino mikolo ezo ya yango nzamba lobaki yebisa batu basala ba ai lolengo yo sali po ekosunga bino mikolo ozo ya ezo ya yango pe mama deli na bi ok na yebisa bino na yebisa de batu msuna za na bango pe na yebisi pe bino eza na onka ba ai okati onka yango mundengo okati donc kati ai okati non kaka mike otandi onko tsate moko eza likolo muninga no ko bebisa e bima couleur ote ote moko classé zo tana opendo kati ba ai ozo classer moko zo panza moko na plateau otiki onka ata likolo ya micro-ondes na yo otiki wana moso surtout fenêtre eza ofunga mamupepe ane zo kota e kokausango noki 3 jours 4 jours ai ekomi boye donc lobi nango soko tiki yango bon journée mba lobi nango ye opa ekangama na plateau olongoli yango ale opandi banda kokauka lobi kuna 3e jour ekauki nango omona penza ke komi bobuki ebukani otie na chasse na yo donc eza facile kokausa ai nzamba lobi kosunga biso na tana biomo boyebi eza antibiotique ai onde eza ka boy okozongo mpe ka bozo bela buku tia onka tata eza ai za kutu solo makasi pe kaka do na biloko pe so ngolambo zwika boye obwaki na biloko yango moko kolemba na kuna ekosala bien okozo mpe otuti onde tinga na tutaki mususu ekomi poussière so ngolambela ona o poussière otuti na yango na liboka ekomi poussière yango ba ai donc nzamba lobi na yebisa bino yango mona yebisi bino na bandi nango na yebisi bino bosala ba ai bandeko nanga bosala ba ai o nzamba lobi bosala yango ba ai o na lakisi bino bosala yango ta nasali pe matungulu o nzamba lobi na ite na lakisa bino mais ngaka tellement naza bien naza vraiment bien na bino na lingi bino makasi babona de ligne télévision na lingi bino makasi na bite na lakisa bino eza matungulu nga mona sali na nga kaka yango matungulu eza matungulu na kausi na kati ka ndeka na lobi wana ndeka ai otandi yango na plateau ezokauka nango onde eza boye bandeko na ndeka bomona boye eza presque
filet mobimba matungulu presque nde eza boye presque filet mobimba donc yango ngelo bakeso ngo lamba ozuka mukie boye otie deya na biloko c'est bon ozomona ozuka mukie boye otie deya na biloko c'est bon misu mpe batekaka na bango yango koosomba yango bosomba yango mpo nakokausa boye soki mpo koki kokausa mpe ka ndenge nasali okausi na yango me koki mpo kosomba matungulu deja ekauka boye eza mpe ka problème te eza mpe bien me nga na préféré nakausa na nga me nasombaki mpe oyo ya kokobala bakausa boye nasombaki te bakabela ye nga Pasteur Angèle kabela ye nga ma baboite ebele ya matungulu oyo naza nango nabakisi su oyo tellement nalingaka matungulu mingi nabakisi su oyo mpe eza fumbwa naolakisa mbambango oyo mpe eza fumbwa na kausi oyo eza mpe fumbwa na kausi mpe bafumbwa yango oyo fumbwa ka oyebi ka fumbwa ndeka ezala nango ya mai otie kaka na plateau na kati ya ndako eza te kobimisa ngo libanda eka na cuisine nango wana otandi nango wana ezokauka nango ndeti fumbwa boye en tout cas je crois 4 jours 3 ou 4 jours ekauki donc biloko yango 3 ou 4 jours déjà ezokauka surtout na ndenge malili esili nango boye elo na naloba matungulu so ozokausa matungulu kolandisa mpe likolo te panzango mpe ya makasi kotia no mingi te ndeti nga na plateau na nga monene atiaka 4 matungulu na plateau monene ale ebima nango kaka boye eseya nalakisa bino bomo ndeti oyo eza lokwa natiaki 2 plateau oyo 8 matungulu meta ndenge ebimi 8 matungulu ebimi boye moke ozomona 8 matungulu natiaki sikoyo soki fo kozela mpe ya matungulu yango ekauka sima otiango na chasse fo kozela mpenza ekauki sima ozwi otie na chasse soki otiango na chasse ekekaukaki te yo ozwi otie na chasse opona inalakisa bino oyo nde eza boye matungulu mpe kaka sikoyo le nakausaki yango natiaki yango ebele ole neti natiaka 4 na plateau natie 8 mobimba na plateau moko nde couleur ekauki échanger couleur ekomi boye mpo ezalaki ya mai ezalaki nini babengaka nini donc ezalaki ya kopanzana bien te yango ebeba yo boye esali mwindu yango wana kotia no mingi te tiaka motu ke soki otie ebele komi boye mais eza kaka matungulu eza mpe kana so ya matungulu okoki mpe kolambela yango surtout mingi balégume okolambela yango mingi légume eza bien moko na ye nalakisa bino awa nasi na ye nango te pondu mpe na kausi na ye nango awa te so nayaki nango mbe nalakisi bino pondu na kausaki pondu mpe na kausaki na ngai me na ye nango awa te pondu mpe ka ndenge moko pondu avokausa nde tosomba yango na bachasse wana odekongele yango okati mwa chasse wana ofini mwa mai ebimi alopandi na plateau na yo kaka na cuisine na yo wana ozofongola kaka fenêtre mopepa libanda ekota ezokausa yango je crois que oyo na ngai na ye explike bino déjà na explike bino yango nzambe aza na moko na moko eloko mona oluka je crois na ye nango ate na ye nango ate ngai nalakisa bino matungulu soki okausi matungulu bien te eza mabe lere ozotia matungulu zela mpenza ekauka bien mpo so ekauki bien te otiango na chasse ekochange o mwa couleur lisusu vraiment nzambe azala na moko natiki bino nasala video mosusu ya batémoignage ndeka boyebi tozolekisa batémoignage ya bato vendredi oyo toza na retraite en tout cas photo kota na biso na bino tosala effort na biso moko à partir ya 23h45 déjà toluka déjà totia live déjà totiama direct ebanda na 23h45 po avant tokoma minuit fu tomisengelaka bolimbisi na biso donc yango toyeba sikoyo kobanda ngo leka tobanda mbamo na bapsaume tosengi bolimbisi ale toke na mosusu wana donc fu tosala bon mpo le tozoya na présence ya nzambe déjà na minuit wana le bato mabe déjà kuna mpe batelemi bazosala na bango biso mpe minuit wana déjà si tobandi déjà kobondela
si tosengaki babolimbisi si tobongisi tomipetoli tokoti na présence ya nzambe na minui wana nzambe asunga biso vraiment ezala ndenge wana vraiment nzambe amona moko na moko natiki bino bolanda deuxième vidéo oyo nakosala mpona batémoignage nalatika elamba boye nosala wana na olekisa batémoignage mpona bato oyo tokotaka na bango baprière oyo bazokota baprière na biso donc bolanda batémoignage bato mpe oyo mpe kaka tokota te landa mpe témoignage ekoedifie mpe kaka merci nzambe amona moko na moko kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.